Babindombe abina makasi owera ayembi ya le phénomène oui bien comme ne ya mwana comme ça Babindombe la maison mère elle soki abini ya gagné phénomène fallait bien appeler ma boîte bien Alexis Wetch mais non mon abi héritier foot la ndaka de chambre il fallait sepeli ndé mo pena héritier ndenge moko pena ferré bako sa biso te ba bo le ko fallait akoma munele te fallait bien na makila ba congolais so finge ça les passe tini mutu ka finga ye ko na mo na bandal yo yo la fingi ba mani ke ba finga ko fatinda bango ti hein oh afinda bango c'est pas ya ko ngana mystère le roi ba joueur lelo te siko ba manquer au respect oyaki na komba charity lelo charity ngalo ngana komba zibul na na veme na tongo na komba Messi bana njili ba ebi na 2006 cheri na ngwana na cheri ko ngana na joueur beleti bana ya komba cheri na équipe azaka cheri mona biso no to metele maboko mais c'est le banzado bo mona o ko lukaka na ye ala kana na poto te bokazaka na poto te mais c'est le banzado yo azaka na Luanda mais aza enta n'a pas fait rigola n'est que tout le baga aza international fait rigola aza fait rigola lobby ayebi autotinte te ayebi nango azande ignorant ayebi on te ni aza ignorant fait rigola oui aza ignorant oui oui pourquoi et alors la balle les tu vois ça Cristiano oui va abi ayebi on te ni carrière musicale ya Babindombe to suis carrière musicale ya Fally Ipupa to ko tout sango non carrière fallait les gars papa Babindombe Babindombe peut na carrière salara macha et pas bête paité je suis Babindombe mais c'est na poto alongo ali na sala orchestre mon boy ta kana na bana non ya Babindombe et kasali ngale maman papa a quartier latin batu balongwa bango tout récit des arrêtés vie azate muta vie ati na musique o azana biso tilelo tout d'un coup tola ngala tongo mo boya ba mise ba kimi kofi ayezwa Fally fallait kolonga bana droit chemin tilelo Fally a chabu banda 2006 mais si le banzadio avait wembe ancien joueur on lui manque respect on lui manque respect na ndenga pa mabete il faut mo pe batu basonga na histoire na yo olinga ko lexa histoire na yo bepwani ko lexa ko te ba ba ebi yaki na beta na vita na kini banzadio bape ba yembela et puis comme Messi ba pianga ngokuna omoni big ton na longa la dynastie pourquoi parce que ba dynastie zaki loko soko za la dynastie faut comme ça faire et c'est simple so lingo wume la dynastie so ba tuno faire na final yo faut ba faire wana wume la dynastie parce que ba bill ba na ba démarche wana ti ba bill ba ko supporter ba gloire ba faire eta ko comme ça faire moula était parce que na les marquis faire à sali succès pas sali succès madame beta la vita kala donc soki entraîner sili ba joueur tout ba changer bilambo mona ba supporter ba tondaka ba bi daki joyo amsaka jean amsaka polo so chemise eza chemise benga o misa mandati ça dit biso déjà bateau déjà bana kala soki musique soki balle te ngana bizana na musique na ça la constate tous les misa kala banzem na bango tout abimisa auto yo rezala ki to que pour accompagner na baninga ezaki l'union fait la force pour vendre lelo soleil asala banzem ko la yoka ba jipto ba sala banzem kala to yoka lelo bana longa so banzem ni Babindombe bana mama mabe ba we ma neni bitumbeza to bunda na bata BCBG donc nzema muninga photo chapwa fela bisi Babindombe ti abungisa ngo photo chango boya ka bongo ba bana mama biso ko bana ko mai mwasa dani baby sikop ba lokoso ba baby sikop ba kan komi na musique e baby nango ata faire nzembo eza mabeso lobika bongo warrior nzemba falo bini nzembe fala mbeli nano na mona ngoya bientôt a golwa donc to longoli ba cerveau na biso ba baby sango to kanisa suti to comme ba nyama so bo fandi bo ba ye bani nem su bo fandi bona ba ya bo sola ya nzembo fali pe lo kwala sala golwa donc et comme il passe mabe fallait ezaka suti mabe fallait ça te mabe héritier ça te bien allez et sali ke bango pe ba tsango na mituna bango baza danger allez kiti bango ya omoni même ba Robino ba kufi omoni ba fabrication ya album isila e betite ko ba ewe ba sa nyote we ba beta ba Bexi Zenith Olympia na Stade Martyr pour vi batikala na Stade Martyr o sala succès yo wala ba succès ba réseaux sociaux beta Martyr total wala musique etikala bongo ponga siko oza siko na chance okuta na mutu oyo analyse ya motema mabe ba ko rappeler ba beta bambodi beta fallait aye sikoyo alongoli Martyr o etikala lokola kopa wenge ya Jibena Wera ozobanga boye nani mtabanga sabo soma mtabanga bo
Si yo mtolobi JB abimisa ba mort, c'est-à-dire abimisa longe pana ke akufi. Hein? Misa longe pana ke akufi. Misa ça longe pas JB fa kufa. Bon ouais, misa JB lelo abimisa ba nzemu to yoka. Azata pas ouais au moins ça va ba fabriquer si bazali, ba héritier ba déplique, bazali belé. D'ailleurs faire ano na nyonga fali. Hein? Faire ana nyonga fali. Ana Olympia, ana Persité. Siko confina ba JB betama Zénith Olympia. C'est là comme bon te doit noter la musique. Tu vas la musique de l'hôtel. Pe na za bon ala na nyonga. Asa na nyonga do te fa fali, alo te fait Olympia pour faire avec ta racine. A te fait Olympia, a te fait na Bercy. Après ba hotel à toi Arena. C'est comme le roi 5. Batalibanda ya wenye problème na bango zali wapi. Wenye wega abimisi ba to ebele malgré JB abimisa ba misente. JB ala mabota pena bien te. JB ala ba do abota ba morne. Ah? Ba morne JB. Abota ba morne. Oui. Wana mesulu banja do mtolobi. Te yopo yebi yango. Na masola balabala. Ndeni mutu na vina ko saka nze moi malamu. C'est que ça qui donne autant, c'est que ça qui n'a rien maquillé, c'est tout solat. Alors un joueur a bêti 15 matchs après ça va passer mort. To atira mundu mo bande kota. 14 matchs mutu atira te non, tout le monde a Messi na ba pisa non. Les lois ti, lobati, quoi yebiti. Si ko babino bana sa mama, mais bon oyo lani mama, lani tata mabe za. Ah, tata mabe, o tata mama, tata mabe deux za. Ko babino bana longa maison mais l'autre ko fait na. Na sala ti ko batali ça ba yebiti. Réponse Wana, Bagolois, Nandinga Mabete, réponse Wana, et c'est quoi d'arrêter na faire Regola. Faire Regola Loba, Ayebo, nous c'est, Zayemite. Nege Messi le Banda d'Auto Loba, Naki Lelo. Autotune les lots pour na repérer ça elengi na mungongo. On a cassé. Et puis ezalaka na concert, même na studio. Même na kata studio. Ayebi yango sala ngopé. Yaona na biso ke c'est ignora. Alors c'est Tony Gonkai na bengi ba mbila ba yeba kangi efa zong sambong. Ah. Faut kangisa zong. Niko kai. Akangisa babindom. Azong selem. Na nzembo wana. Eza mabe. Na yoka yango pola. Même si on a banni musique il on a royé manzema bongo. Ça la confiance. Na ko sango. Ah. On a fait ce que ça a eu succès à francophonie na ya martyr ya avant. On a proposé ba monsieur belé ba yimba wana te na dynastie. Parce que ils ont trop de vétérans. Ah. On voit ça l'équipe de la vétéran de l'équipe. C'est l'équipe de la vétéran. Nana liste na utango na masola balabala la vétéran bazango vétéran c'est quoi ça ramène fa embakala so ba pese ka moi liduso olinga sala makambo elege na mutu elebe bisala ndimo faire to matato kita l'anniversaire ya Fali na Congo ya le roi vita na imana ata vita comme na 150 coupe 150 ligue des champions bien anniversaire réel comme on est Barcelone bon Barcelone ba coupe de mona réel anniversaire Mazembe comme on est Lipopo Mazembe na 6 ligue des champions même ko babeta na Lipopo na Lubumbashi ba liga ya anniversaire na comme on est yewa na Mazembe et alors on normal on a tout pour ça fallait okenda te kasi ya mimi ba 850 so azongi na Congo te biga papa yo zanga na télé voilà ni au comparé Fali pour na papa ya Babindo te kasi on a ba fala le gino papa pour na keno na papa te pour papa ya Babindo ma sai musique le Babindo ba kota ki maison mère pour na papa na ye abengi wera wana mwana nga ba jouer puis ali danser to yebiti c'est comme on a sepela na bango to ya gemelia banda longwa wengi bana sala vocal na sa musute yazaka soka Fali la sika 50 télévisé mele na tongo wana melia emela mbonga soka to ya musique bezaka to ba benga ba ona nini ya wengeti wenga ensemble na Martin. La ville de Wembe masola balabala to fait na biso na Ilia na Messi Lubanzadio. La ville de Wembe ancien joueur. On lui manque à respect. Ah? On lui manque à respect. Na ndenga pa mabete. Il faut ermo pe ba bazonga na histoire na yo. Olinga ko lexa histoire na yo boy poani. Eh ko lexa ko te ba bible de yaki na beta na vita na kini. Lubanzadio. Ba pe ba yembela et puis comme Messi ba pianga ngokuna. C'est pas ya ko ngana mystère le roi ba joueur lelo te. Siko ba manquer au respect. O yaki na komwa Cherity lelo Cherity. Ngalo ngana komba Zibul na na veme na tongo na komba Messi. Bana njili ba yebi na 2006. Cherry na ngwana kana Cherry ko ngana. Non, joueur libéré ti bana ya komwa Cherry une équipe azara Cherry. Mo na beta ki 5 ans na 7e année ko mo benga Thierry Henry. Nasi ko na zonga na centre maka premier jour na ba penga Messi na vita. Donc ba avec liberté na pesi ba ngombote. Malgré le na moi na mutabanaliste mais na masola balabala avec David Wembe. Messi Lubanzadio to faire la biso
Bon, eza bato moko bayebelanga na meka un peu moko beta lisolo yango. Bato tuna ko se métamorphose wana ya Messi Lubanzadio. Joueur mbala moko komani analyse feza la pata ya makamba bale mais mbala moko mais ça fandaka maman na mandule. Non, sauf que nga bato bayebinga bien. O bayebinga bena bien. O to kolona bango. Masara lo ba med vita la PC moté ba Jonathan Kousu. Aigle a mobala chancel Zembele. Bango sko bayebinga bien. O bango baza bato yo to umela bango bayebinga jama mbako lobela mamnanga. On va maso ba kolina ensemble ba Jonathan Kousu ya chancel Zembele maison Pongo. Donc je scoré au mon ami de tous les temps. Merci beaucoup pour la geste. Ba yebi bina nga. Nga dana beta la vita kala donc soki entre Messi ba joueur tout ba changer bilan mo na ba supporter ba tondaka. Baby dagi joyo amsaka jean amsaka polo so chemise eza chemise ah benga o misa mandati ça dit biso déjà bateau déjà bana kala soki musique soki balete na ngana bizana na musique na compagnie musique trop na poli na musique grand frère on a mise ya koyemba ya kobeta non c'est musique ezaka muta yemba te même bateau balanda ba mise baza na musique so seng bali ya okende non musique ya compagnie ngai kokola na nga musique ba yebi na lingama ba musique na raconter ba musicien et puis na guerre mon anjili ndeti mwakumbe moi sa père mon longue veste a président na nga salon bangi est-ce que mon aimo de sona na ko ya yi président na biso ngaske mon na tiki na nga ba na mobeta na ba pièce ça dit na ko ba na makile za automatique donc bato ba yebi nga ba kamwa na bango ngati d'ailleurs bango ba soutenir nga moi trop ba yebi sanga ki ya continuer zo lo ba bien d'ailleurs so to apena na formule au finga baduti tu vois analyse en tout ça moi proprement malgré mon amutako cancelo ndenge yango cancela mais en tout cas nazam na d'aller bon au salon d'aller bon to fait na biso na ilia to ta batne ba sukola biso to fait na biso merci beaucoup à toi mon boss à moi Abeda Shudangola zalaka David Wembe ko sala bien fiston Mukendi Abeda Shudangola carton na kata Luanda carton na kata États-Unis donc bola mo leke belé quoi donc to fait na biso tozota la Messi Lubanzadio alobelo moko be awa donc soka lobela ka musique eza nango normal pour abandana ngo bandakala abandana ngo bandakala sikundu lobela ka musique yango bongo Messi Lubanzadio nde to fanya biso na masola balabala bo musique yango musique congolais côté na yo ezoki ndenge ouais tout révolution musique congolais ça va musique congolais ça va mais sauf que musique congolais ya lelo na ya kala ils ont des mondes différents ils ont des makambo différents parce que na kala musique yaki ya no tala mape autrement lelo pe musique comme trop na bakan kala pe bakan ya laki mais lokola lelo ti ça dit lelo bato baza penza aza pena na lo balwa benga mama nani ça dit muta même naître baza penza mingi te na ba journaliste comme si baza rapper ku souté derrière tout le babongo moi biso peneti na analyse bato pe baza ba naître mingi baza penza ti alors il y a ça la score qui ba mise ba travailler sur tepo mise yo kaka mambo biro na yebise journaliste za biro mise yebise ko za danger mona na mise album bino biso bato abimisi biso abimisi po biso do yoka biso ko do yoki ebeta te mais journaliste wana ayebise o za danger o kangi il faut album mo zo betela na leki ko ta palanka ibomi pe musique aller rendre ba mise ba fainéant parce que biso to ko la to mona musique Kester danger papa mba danger Koffi Olomide prêtre danger Wera danger Wengi ensemble danger Pepe Kale Awilo Longomba Vema Dilu système Zaiko famille Adel oko bale mamna biso tala borkese de fao de baba bango tuba bimisi banzemu de gars boyoka to vema na nganda boneti biso batanjili to vema boshe ya bwensi ba bende wana to vema bona kapse 4 boyoka mnaki o bache Marie Paul unja na pipa 6 danger koto pe wengeze beta mais musique yango comme la formal lelo so tel bana ba beta so to kende ti lelo il a fallu faire bimisaki et moi mon qui est Richard Betaki musique combien ba 3 personnes 4 personnes et puis ba le koso ba est trop la musique ba vier ba le koso ba yo ebi bango na liste ti bon yo parce que on a un avantage nini analyse o botika na ngola ya motama be ezaka nga Messi Lubanzadio siko na sens analyse mutema mabe na choquer bato oho oui na choquer bato nga siko défaut na ngeza nini na ka trop véridique mingi et puis avantage na ngeza nini na kopo na ba prêtre mingi de ça dit omoni bato miso mona na mona ko masola bala balo yamba bato mais abango lo balikamba joana o lo bayaye siko okuta na mutama be pula mabe papa Italie Brésil Allemagne siko RDC awa donc obika te nga siko na chance ke masala nga Gilles Ousmane ya dada
lelo ana sima caméra yim dazo sola na biso boye na pesi ombote biso ko to ba jara parce qu'on a ba jara neni David parce qu'on a ba jara bateau on a tellement verdict et puis sans complexe déjà na ye makambo ya mpia raté et puis bateau là tout o ba sala ba kabela ba mission ba mission ba bi ke jo to kutana na bango jo kana na mboko to pemba ko frère na nga o yibi ke ya o mina lubanza so ye place zo compter ouais ça dit on a des place au landa jo mubuti même jo na ko ma internet lobby na yina espoir yonzi ga sola bembe très fort mais ayebi ke o lubanza jo ayebi pe espoir lubanza jo ko espoir yonzi ga ba to bala ba kinya o tabna ke Messi pe succès na ninga ba kisasa moi c'est mon frère na ninga changu na pesi moti tu vois tout ça na mo ba respect moko bo auto za na on vis-à-vis ba frère na biso ba moko malgré les lobby ba frère ba za pe enta te mai matanga na betaka makambabale joueur akata na vent ya ngola ko beta makata na vent Messi Lubanzajo yeyo oboyebaka ana deba te na Congo bokanza kenda wapi bato to baolanda ngai bana vita bana Congo mobimba wana bato balingaka bale Messi Lubanzajo to anoka Messi Lubanzajo yeyo biso nyonso tometele maboko Messi Lubanzajo bomona obolukaka na yeyo alaka na poto te bokanzaka na poto te Messi Lubanzajo yo azaka na Luanda mais aza enta non sauf ce que nga ya on a fait que la musique na na mo expérience moni tout à l'heure on a dit que ba musicien lelo il faut ba travailler biso to za bato to tala la musique to accompagner la musique eza offert partie na marambo so qui tomboli culture et matasusu alors faut ba za lebele ne ba lo l'union fait la force misa rose à la mort mi balete le auto la ngwana tango fali faire bon ba bino mususu au mona ba bino mbe ya yeka ko lobo kamno nga kala fali otamna nango or biso tebi ba bino meto zele ba bino bo après mama be wenze mususu wana so to tuni bongo ekoma okomi mutafali nzoka te ba question peut de retourner ba Messi Lubanzajo obali dala masola ngo babo comprendre Messi gauche mutu ne fala a lingaka mingi koloba et tellement pas lobaka bien donc a devancer nga pe mbala moko to ko tapeka na sujet ngo ya ndule po esengi de to faina masola balabala boye to faina sona balabala to beta masola ndule ces derniers temps tozomona to sali constamment na balabala quand ya wenge to loba ngo bongo quand ya wenge bazo take mingi Fally Ipupa nalobi bien bazo take quartier latin pour tout ça ba clan wenge ka quartier latin clan Molokai mais tout le monde clan ya wenge précisément ya bato ba wuti maison mère takende mingi Fally Ipupa selon yo etaki analyse ya copa musique ngo ozomona ngo ndenge ni bon analyse pour la jonction au moins moké musique ya Congo et Outiboui déjà quartier latin c'est pas un clan quartier latin c'est orchestre et leader comme on a Koffi Olomide wenge zalaki clan JB Wera Blaise Moula Dolph tout bango nyonso de ba démasser après clan wana eko sala c'est dislocation jiba ke Wera ke papa eboti 12 eboti bakana eboti nko wana wenge quartier latin zalaki orchestre ya Koffi Mukona ngai comme ne Koffi Olomide so ba mission longo ki so ba mission longo ki tout d'un coup baninga non tout ba longwe récit théâtre na batakala to bana batakala na quartier latin bato balongwa bango tout récit ezarate mutazuvi azate mutazuvi ati na musique po azana biso tilelo tout d'un coup to la ngwana to mo boya ba mise ba kimi Koffi ayo Fally Fally ko longwa bani na droit chemin tilelo Fally a chabu banda 2006 allez bande ronne ne balobaka ke lelo même la famille to moni ba Didier to ba to mona ki ba Adebayor to moni ba Paul Pogba bane ba bundisi famille kaka mutako bundisi ko lega famille no azati tu vois donc Fally a outi na combat ya bande ko na ye ne ba livrer ye so ko zana nda ku grand frère no sekanda ku so grand frère no betsa ngote mutali banda awi ba ngote ba banda ko ye la biso maba Fally la ki ba soleil ba soleil ba raté ba soleil ba kokite ba Suzuki ba kokite ba ko exposer ba Jordan Kusa mondabimisa mabia ya Fally ndakute ndakuna no livrer yo po batali banda bazwa yo ti eso no komba nga après si bo batali banda wenge siko ba ele mupi batali banda ya wenge problème na bango zali wapi wenge wega abimisi bato ebele malgré jibe abimisa ba misente jibe ala mabota pena bien te jibe ala bato abota ba morne ba morne jibe abota ba morne oui wana Messi Lubanzajo mdolobi te yopo yebiango na masola balabala ozo confite yo mto bandi na munoko nonde mtezo bima te ozo banga bo yeb nani mtabanga sawo soma mtabanga bo kasi yo mdolobi jibe abimisa ba morne c'est-à-dire abimisi misa longwe pana ke akufi
Hein? Misa longe pas na ke akufi. Misa ça longe pas jibe fa kufa. Bon ouais misa jibe wa bilelo misa ba nzemu to yoka. Azata pas ouais au moins ça va ba fabrication bazali, ba héritier ba déplique bazali belé. Côté wera ndé côté mabota wera azana mabota azab nana libumwa bien. Ay boko produire bien. Côté longwe wana. Mais quand na mabota wera ngo. Côté ko faire bimisa mingi te, mais atombe ka bimisi fali. Ale fali sko azo sala makambu oyo bata wenge. Bana babane ko sala te tout d'un coup eraté bana comme ce qu'on a mikolo. Po bitumba ya fali akina babana. Abunda na fere. Après ce que ba wera sa nyote wera beta Bercy Zenith Olympia na stade de Martyr. Po vi batikala na stade de Martyr. O sala succès yo, wala ba succès ba réseaux sociaux. Beta Martyr total aí. Wala musique etikala bongo. Ponga siko oza siko la chance okuta na mutu oyo analyse ya motema mabe. Ba ko rappeler ba beta bambodi beta fali aye sikoyo alongoli Martyr. Oyo etikala lokola kopa wenge ya Jibe na wera. Wana yi kopa Jibe na wera. Na wenge mo mane ba ensemble na beta ka Martyr yi bango de. Parce qu'il fallait signer Betty Martyr. Pas le mec qui sont à Betty, ça me souvient pas, il y a Robert. Tout le monde peut hériter. Betty, Mouta Wenge, après faire répé à Betty. Plein danger. Félicitations. Malamo va venir comprendre. Et là, on a besoin de tirer la moutema. Allez, bisous, et comme il est, papa, Keba, aïe, comme ma bé. Et est-ce qu'on libère? Tu vois? Mais tout le monde est au monde dans le bar. La musique, Moukolo pas au salé, Moulé pas au salé, le Golé comme Moukolo. Mais les qui n'est pas au Lobag dans les Mikolo. On est comme si on manque de respect. Pour ça, on va bantu. Tu vas bien respect. Ya pour ça, tu colli ya no, ya baninga, ya masano, ya na bino. Papa va camarade no papa la bino. Ya le roi na ngolade. Ya baninga, ya na bino de. Toi na moi ba culture différent. Alors, il y a aussi la musique est commune et commis. Alors, le lopé fali plus aux mata plus au combat combattre. Donc fali le loza combattre mingi za pour a pousser car makambo pe musique pe comme moi pas si mingi. Combattre fali pour pendant yo zoloba. Yango ne mutu ezo sala bana nyonso o bazana kota wenge précisément côté ya vena bison tsone bataka ka fali tout le temps pour so totali penda bien eza mingi bana o ba wuti côté ya wera plutôt bango ne mutu bazo taka ka fali to fali azana ba compte rendre na bango lobi muta bengi nga déclarer Pinto l'homme qui a donné l'avion et bien chef Pinto l'homme qui a déclaré l'avion très fort Nabisio tala papa muto moko bien chef Pinto so moni chef Pinto mona siko diele machara nzambe so na ngambo wana bazalaka na Yannick Ndulu déclaré international oh ye moko chef Pinto bengaka patron Yannick Ndulu Yannick Ndulu na bwaka na basola balabala Yannick Ndulu siko na suna moko Folvimbala la jeune yo yebiete ya alika para na biso te Folvimbala siko moko na Paris comme on a main du Vitaris on fali problème nega izaka nini frère moni même yo ne robeta masola balabala boye nga batebele yo yebi ndo pe marle moto zo loka pour le lopoto la marque sans te flatter toi tu es mon frère c'est la vérité. Par rapport à la mission, il y a YouTube Nangola, David Wembe à Talamar. Pour la nuit au Talamar, il y a un monsieur toile là. Il y a un goûté. Pour la nuit au Bangano, on a goûté. Vous savez comment? Vous en avez le côté. Il y a un zaboué. Il y a un ça va confiance. Il y a un moto, ça a confiance. Si vous fallait comme il faut dire Maramaramboyo, bah ouais, rappelez pas mon ango. So so matafone di maraba bousculer yo ba finga yo ezapé. Mais sauf que et là on a ces plané pas et pas artiste il fallait focaliser na boulot na yo. C'est-à-dire boulot lingo lo bani. Malgré ba polémique, il fallait ça un esprit mort on a fait. Oh so David we ma fingi na o sepela. Ba ko ça abisote. Fallait ben appeler ma boîte ben Alexis Wetch ben mon abi hérité à foutre la ndara de chambre. Il fallait sepeli. Ndé mo pena héritier. Ndé mo pena ferré. Bako ça bisote ba bo le fallait akoma munelete fallait la makila ba congolais so finge ça les passe tini mutu ka finga ye ko na mo na bandal bo yo la fingi ba mani ke ba finga ko fatinda bango ti ah afinda bango bo atinda bango de za musique papa ye ba kanyo PD abonga pona ke lo ba yo la mama no na banga abanga te eza musique mais sauf que bateau bazo finga ne ba longwa na banzela wana c'est plus dangereux. Baloga ba fait confiance, parce que ça va analyste, sur là bango me peme me ko finga ti. Mais le quoi on a mona ne bandi l'émission na ba no ba lukoso ba saini. Ba ye. Ba baby psychop. Ba lukoso ba baby psychop, ba quand il comme la musique et baby nango. Ata faire nzembo eza mabeso lobika bongo warrior. Nzemba falo bini nzembe fala meli nano na mona ya bientôt a Gaulois.
donc tolongoli ba cerveau na biso ba baby sango toko kanisa suti toko mloka ba nyama so bo fandi bo baye ba nini msu bo fandi bona baye bo sola ya nzembo fali pele kwa la salari bolwa donc et comme il passe mabe fallait ezara souté mabe fallait ça te mabe héritier ça te ça bien allez et sali ke bango pe ba tsango na mituna bango baza danger allez kiti bango ya omoni même ba robino ba kufi omoni ba fabrication misal bon mais si la betite déplique a outi poto a mise batikala ye moko babindo ba siliki ba azo msele kam nona kala pa fali batu bazo silika pona nini isaka ke ndele le loco internet ko babindo miyoza ki diba yo ko mata mikolo so takine fali to mona mikolo so le ka Suzuki ya giti isaka ba période babindo mendeza buto zo moi les 10 les 12 mona ka bungi jomo so aroya moi bou ba opebe ba kalikila ndeni babi la musele Serge Mabiala c'est comme on a sepela na bango to ya gemelia bana longwa wengi bana sala vocal na sa musute ya la soka falika lo falika sika 54 vise mele na tongo wana melia emela monga soka to ya musique bezaka to ba benge ba ona nini ya wengeti wenga ensemble na Martin ne ba pe mo ba disha ba bo emela la mutako pe 10 000 ba de musique abeta na jonga azo 700 euros tout le monde attendait ben semaine ngwana jonga mtalo mais la laisse de mingongo 700 euros bo pe comme nanje mune tazakata na ba vocal faut bon misa mbana vocal misa ba boya pour yo vocal monsieur Bazadio obanake lo moko be awa ya Babindombe et ça tous obligé à remettre sur la Babindombe na minute Babindombe azo taquer fali na niveau moko tous yebate qu'est-ce qui se passe entre bango mibale selon yo na miso analyse ozo mona nini nani abandi muninga nani azo provoquer muninga nani asa contre muninga non mudane contre mutazati ezaka ki omoni bigi ntona longa la dynastie pourquoi parce que ba dynastie zaki loko soko za la dynastie faut comme ça faire et c'est simple so lingo wume la dynastie so ba tuno faire na final yo faut ba faire wana wume la dynastie parce que ba ville ba kina ba démarche wana ti ba ville ba ko supporter ba gloire ba faire eta ko comme ça faire moula était passé dans les marques faire à salir succès pas salir succès donc ma idée où il y a des sponsors liboso mais bah c'est là c'est tout à fait normal musique n'est pas na souté le baga musique a tout beta ko mbogi la fali ndi ababa moi qui rien autant après abi mis album oui que c'est l'album que c'est l'album souti yeme la nzem non même yemo pc lo bien on te ça bossa na gam Zolan babindo me ba penyera papa ndi yo zaki diba o yo combat ndenge faut lamuka sur Banzadio na minute oyo tozwa carrière musicale ya Babindo tozwi carrière musicale ya Fally Ipupa toko tout sango non carrière a fallu les gars papa Babindo Vendo Mopetum na carrière salara macha et pas fait fighter je suis avec Vendo Mopetum même mais c'est na bonne allo moi avec ça orchestre mon il est en na bana non ya Babindo et quand ça maman papa Babindo c'est comment ni au comparer Fally Ipupa na papa ya Babindo c'est quand on a pas fallait les gars papa pour la que non na papa pour papa ya Babindo ma c'est musique le Babindo ma kota ki maison mère pour na papa na ye abengi wera wana mwana nga ba et puis ali danser to yebit maison mère comme on va tandani bon la course chanteur Adjani chanteur Serge Mabiala chanteur J de danser Boga a des moi de appeler Babindo abina makasi so wera ayembi akale phénomène oui bien comme ne ya mwana comme ça Babindo la maison mère d'ailleurs ceux qui wera bini ya gagné phénomène voilà maman no sala yo parce qu'on a tout ce que le bien le comprendre au moins ba mise belo mona ebela kala donc ba no éviter dans le monde ba kala kofi ba ça danger de mort monde ba vandi ba on so ba pesa ba idée ça la constate tous les misa kala banzem na bango tout abimisa auto yo rezala ki to que pour ba comprendre na baninga ezaki l'union fait la force pour vendre lelo soleil à ça ba nzem ko la to yo ka ba jipto ba ça ba nzem ko la to yo lelo ba na longa so ba nzem ni Babindo me bana mama mabe ba we mon neni bitumbeza to bunda na bata BCBG donc nzema muninga photo chapwa fait la bisi Babindo me ti bongisa mo photo chango boy aka bongo baba na mama biso banda ko mai mwasa dani badagina patne ba otalo ba yiba yeba azalaki na différence wana ya Fally na Babindo mbe oyambi bana mutu akoyebisa bato na ba différence wa bande omoni o bande ko bimisa o bande ko dégager zalaki ke to yebo to sala nziko biso nyonso place moi ça moi bité ya to chango boy pa mo to chango boy ya mo moni ba mise bele kana batima ba danger fa bande lelo ba profiter ba qualité ba kana potot ba kana ba polo ba kana ba jean ba chaka ba parfum mo poni ba koyeba banze musuta malamu
ndeni mutu na vina kosaka nzembo mwa malamu c'est que ça qui donne autant c'est que ça qui n'a rien makila tête sur là alors un joueur avait dit 15 matchs après ça va passer moko to atiraka mundu mo bande kota 14 matchs mutu atira te non to mona Messi na ba Cristiano le loi che lo ba che quoi yebi siko babino bana sa mama be bon oyo mama elani tata mabe za ah tata mabe kota ni mama tata mabe tu za ko babino bana longa maison me lo do ko mbela ni na sala bi se ko batali sasa ba yebi azali na droit musique te ezali ka chance yango mopete na ngenge pite pe yaki moko nini RTC siko na mokila loto comprendre babino betika ba jebo ozo kitisa babino mbe ozo beta réalité ya comparaison entre ye na Fally Ipupa selon musical parce que analyse na nga fo bata mayele na fini ete na so expliquer ba détail on a lobi na autre asala ka mama mabe oui wenge longwe pour passer le basala ki alongwe maison mère ça pe ba générique asala ki pe on totaliser asala ki pe wenza minze mana fait zaki bien odola bilgi ntona longwa ki maison mère bando sala biloko to yoka to bina malati mudi to bina abini sa biso ça dit il y a des gens alongwe basali pe ba preuve na bien sûr que le lo ezandenge sala ki bon emele bana longwa asanze mu ataka bandelika ne idari bandaka ko beta to ba emele on nzemo emele so yebia mais so aleki na teva bandoloba non batika biloko ba ko na lokwa bana mikiti so za na ba réaliste to ba to mo na ba ramelo bi a b b b siko baza mu ta malamu mo sanga confiance ko ko tena yi ba mo yebi ne ya misaka nje yo yaka oyesala ono David Manga a fait ça bien te bon oyo bi monsieur tout ça o m'aider bien te bon oyo chesi ko wa m'aider monsieur ça artika no ya na wote mais babindo me mwanzembo na ye o ya ayembeli ni konkai to ko kompa o mena nzembo ya e bezo beta ko ase côté na bino kaka ezo beta po bimi yo la kuza babino ezo beta po bimi poso côté na YouTube oyo kango ezo beta po bimi alors fona que location na YouTube bon m'aider na location na YouTube et comme la biso David Manga ya mama Denise est-ce que to kena location na YouTube musique et cosa tene to vandi aso sa nzembo ate elonga kuni ya musique et cosa mais mama bébé nzembo ate oui mais basala ki na baninge za ke fort de morte preuve en étant alonga wa pe fort ya sa biso ya yembo bon nanga ndeza wana après wana mais alobi ke mama bébé nzembo moko eleki banzembo ebele ya Fally a possibilité te akosi yo ko yebi akosi babindo akosi biso mama be mama mabe boni nanga mi d'ailleurs banzembo akala yaki lokwa banzembo moto no komala bakai zaki pasi mingi da na texte na mama mabe boni nyoko na ko komango yaki pasi mingi te ba texte na yaki na ngo juste ya ba ma Chantal limbisanga Switzerland banana ko komango mais il y a des chansons avec musique ndé komeli o bano komono ndé ya wa nzembo lokwa ba airways afika mo komono ndé papa to sur la musique bien go ba mise ba ka to yebi yango te ezaka ne to sali yango te mais to yebi soko yebi mabe to soko yebi mabe oyembi kitoko to monsieur Lubanzado selon yo na masola balabala musicalement parlant to ko comparer Babindombe na Fally Ipupa te na kilelo eza lo wala so ngo comparer Fally na Babindombe ya lo wala yo lingo se comparer na tata na yo son père va nous foutre le chichi ali sa chaque jour pour ya mona baloba mona boko la papa te donc différence wana ya kutu botuna mo ite botuna mo eza pembeni pour mkilinde ko mokomna so bonga 14 mona kate mais Babindombe banda makambo liboso ya je na disconfie pas na fiera bon ko banda makambo asunga ya pele a PC car eden atambola na car na e wa mina ngeza kutu ba carte ala ki so ala ki fana ko PC wona ça problème te ya kwa ngape to ko sano lelo edenga mais so na ko mi danger na sema mkole na sema mkole ngayo Babindombe problème na yazo ninga souffrir na lokola yembi dynastie a eu chance wana peut-être nzembo pa yembi fo yoka les gens nzembo zo yoka na te et puis muta obi ayembi nani ni konkai ngaso ni konkai na bengi ba mbila ba yeba kangi fa zong sambong fo akangisa zo ni konkai akangisa Babindombe azong selemo na nzembo wana eza mabe na yoka zango pola même si on a bani musique léona koyema nzembo bongo salanga confiance na ko sango te donc na pesa mo ba mbote pona mo ekate to kozinda déjà masala ngai Alpha Ngoma le déclarer Alpha Ngoma Tarsis Bambela, Vicky Bombassa, l'international Vicky Bombassa, Carlos Efouila, moi je suis staff à Ila Novanisa, les plus jeunes managers, Hervé Katangala, Hervé Katangala, les jeunes managers, Kolokop, Kabou toujours. Et puis la petite nanga Félix Mwenkoi wana ya palais Folvimba les grands déclarants. So bete Hervé Katangala. Bazakana Gilles Maka yate. Gilles Maka Gilles Maka vendredi na la sasa na za staff célèbre Gilles Maka ya masalanga Christian Muteba cadre mboka na pesi mote na héritier mata gonzolo za masola balabala. So zuli mbanga te Sili Noël Kubu.
Masalanga Noël Kubu, la promesse est une dette. Il y a aux Arana Paris, aux Arana Mikili, aux Arana Grenoble, Sandé Bata Grenoble, Basalara, Sandé Ngamen du Vita Salara, Sandé Dada Chabania Salaki, Aïma Sarangaï. Donc on appelle ce mot depuis, on appelle ce mot de Salanga de tous les temps, Gilles Ousmane Yadada. On appelle ce qu'on a mère à Bapeti. Pour un info, ceux qui sont la mère à Bapeti. Il y a un rabina puissant. Chose au monde à Baboye, Santé, Banini, Ero, tout ça, Boye. Yomo de Monati. Il y a des mère à Balaorina, Lubanza Diolé, la Lubanza Dioa. On a des bancs à Bassi, il y a souk à la banzelle. Et puis, on a au souk, ça n'a pas si papa n'a pas n'a pas si moté. Masola balabala, Mikolo, bola n'a trop na masola balabala. Pour analyse à mon thème, ma bé, on vous donne dans mon life. Il n'a pas ça en confiance. Mais sur le bandage, on lui passe à la confiance. Mais Gilles Dada, le bé, à passer seulement 10 minutes. Tout, mais un peu moins au bêta, les solo, mon pied. Il y a conférence de presse, il y a Ferregola. Ferregola, par rapport à ma stratégie, à le bifo beta des concerts na 20 mai ba masanini on se faut bazala pour promotion ya dynastie et les cabien na ebité yo moni ondengeni voilà mamba Tony Lubaki. Bon moi je pense que Natala eu une conférence de presse à faire azolinga 3 CP sabato bayara na sep so tout de suite musique et kabwani ba kantro les logo ça conférence de presse ba question makasi ezalati. On a conférence à presse, il y a des conférences de presse à faire avec Virginie Manganga, les Gechou, Aïcha Koko. C'est-à-dire, ce qui n'a pas fallu. Clan. Voilà. Alors, ma question est il ne faut pas écouter à peine à Bissobo. Ma bête au bord. Et on répond. Parce que faire tout le soit autotine, bien. Moi, je pense que ça va un message qui m'a fait abandonner la moussouté. Faire à ça grand. Alors, on a un ça, les Gechou plaisir, on a un n'est pas faire Ferregola. N'est que le baga Aza international, Ferregola Aza. Ferregola lobby, ayebi autotinte. Te ayebi nango, Aza nde ignorant. Ayebi on te dit Aza ignorant. Ferregola. Oui. Aza ignorant. Oui. Oui pourquoi? Et alors la balle les l'autre, vous ça Cristiano, vous avez pas. Abia ayebi on te dit tout le monde ya mon les amis. Donc monsieur le bandage de moi, ça dit que autotinte la minute elle aura va. En fait, tout le monde a un whisky, un mettre ça là. Mais comment les autres c'est bon. Hein? C'est la technologie. Quand il y a des, vous voyez, alors la caméra mouneni, match on fait la musique qui a joué avec la concert, la photo là, poser la mobile. Laisse nous aller voir monter. Et vous allez voir. Poser là, va monter dans l'image. Et ça fait ça. Mais le comité au sommet, ça tombe. J'y vais tomber dans les États-Unis, à San Diego. Avec ça dit vous criminez comme il repose à ça. Et puis il faut dire quoi il faut pas la technologie. La rose à terre yo ça a on ça grand on dit que c'est pour comment tu au ça on va passer ça. Et là il faut que tu à ça là. Et pour la journée na yeba la yiwala. Toi c'est fait ça ba moi moi que ça le mina yeba ngo ni maloko là on a parlé pour ça ça retourne mingi za parler. Alors il y a pas pour ba discours on a un moment pour pas que même la kala. Na ça la featuring était aïe ça là. Oh là là, c'est la remettre. Donc, bilo aux hommes y aller après le moyen au sel. Et ça va discours pour ça m'a dit. Mon faut dans la confiance, ou dans la rassure na yo. Sur la bina au sala aïza a des habits. Nana dit que l'eau ça la game pour ça la les bâtiments ba yaki on a na ba kata. Le ça la. C'est bien bon. Bolo mita mo yo. Bonjour. Ya on a mis une fait ba bilo on a la raison de la raison. Tu vois? Donc côté on a artiste amene na mboka na biso faut aza la pena na moi discipline et puis aye belo ko moko maloba bi ata mona mona ya mona ba président il ba passer le bara ko le po papa yo lo ba belo avant le gade ba bato ba préparer discours ko na ye maloba na ye mo ko beta pe libaku ba ko tselo maloba na donc na ndenga mabete ba makambo ko mara yango so na meki ko loba bokoloba suke nga David Wembo zaki singi réponse wana bagoloa na ndenga mabete réponse wana et c'est quoi d'arrêter na Ferregola loba ayebi autotinte nous c'est ayebite ndenge monsieur banda da to loba na kilelo autotinte zelo moko boye pona kopesa elengi na mungongo oza cassé et puis ezalaka na concert même na studio même na kata studio ayebi yango asala ngope. Là on a vu ça que c'est ignorant, alors c'est pas bien la grandeur là. Il y a ça grand, il faut cette place à grand. Maintenant je me suis dit à Rakodo, il s'allait au pays ma bébé ici.
Non comprendre. Faire et tout matado qui l'adversaire il a fallu na Congo. Et le roi vite na imana. Ata vite a combien 150 coups. 150 ligue des champions. Bien l'adversaire Real comme on est. Barcelone. Bon Barcelone va coupe de mon Real. Adversaire Mazembe comme on est Lipopo. Mazembe na 6 ligue des champions mais moko ba beta na Lipopo na Lubumbashi la ligue adversaire la comme on est wana Mazembe. Et alors on normal on a tous les pour ça fallait okenda te kasi ya mimi ba oui c'est 50 so azomi na Congo te biga papa yo zanga na télé ah voilà ça logique pero tika ite wa voilà ça logique à nous donc il faut à ça la réforme même na ba communication na ya ça la moi bien tout ça il va ndeko lobelo ko ana poto cité na biso pour comparer faire gola na fallait pas na minute ba okende ni différence c'est ça na za likolo na za na se. Non, en tout cas, pas. Moi, ce qu'on a la vérité, analyse au Bozane, moi, on a. Non, mais la vérité, oh, yebi, na minute, faire école, na fallait pas. La musique a Congo, ne donc, il a les autres fallait que et puis à la deuxième. Bah non, un autant. Deuxième azala qui est. Quand on a ça, c'est là, on tient maintenant, on a bango la terre, au moins on a des gars qui la roya fallait tout le monde en a. Musique a Congo, les autres qui sont comme les fallait. Ça marchait le fond. Au Silika, au Bouga, mais ça bateau, j'ai mis la mot pandi comme le fallait. Faire le pas la guine à moi pour là, là, c'est on sait de mettre marqué à Sanita va fallait faire et mettre marqué et donc c'est la à donc les gars. Tu vois, ouais dans logique. Donc même faire il faut pas avec les à donc comment on a pour faire ça fallait faut ça fait maman par ça. Le roi fallait on mettre à rien, faut mettre à j'y vais là où la dit bon petit c'est ça. Na minute tu na faire que beta bana tindi était na lobby boy, faut tout le monde a fait que bon tu sais ba on arena. D'ailleurs faire non na nyonga fallait. Hein? C'est pas un palais. Ana Olympia, ana diversité. Si vous confinez à JB Betama, Zénith Olympia, c'est là bon. Bon, on te doit noter la musique. Tu vois la musique de l'autre? Fait na za bon ala na nyonga. Ata na nyonga l'autre va falloir, l'autre fait Olympia pour faire avec ta racine. A l'autre fait Olympia, l'autre fait na Bercy. Après on télé à toi arena. Mais comme le roi 5. Ouais, ça c'est là-bas. C'est pas martyr à Longoli, martyr à Poucham. On a martyr à Longoli. On a tout dans Congolais. C'est ce que les bâtards. Attends, les bâtards. Est-ce qu'on va dans ma sola? États-Unis, c'est bien bon. Mais quand tu es en Europe, c'est ni JB, ouais, qui est en Europe, il est sur le Pere, à qui est pour la salle, on met la minute, c'est pas lui, après, c'est aussi des gars, on peut avoir ça, voilà. Monsieur le bandade. Et ma PC, c'est un peu Jonathan Pouch. Ah, yeah. Monsieur le bandade, analyste, il y a Mouté Mamabé. Nandenge ka osali moi comparaison entre Pali na Pere ya mukeka ata moi 30 secondes kaka Dynastie na Formule 7 moi comparaison moi ya rapide kaka non Dynastie na Formule 7 est du mari déjà beti banzemu déjà c'est coaching bantu bayo tango fort déjà to refanda pe a de Formule 7 oyo ba Pere auto bi s'appelle album déjà bien mais ba pour sa promotion mais moi je pense que album wana faire ce que ça a eu succès à francophonie na ya Martyr ya avant on a proposé à M. Bélé on a parce qu'il y a trop de vétérans. On c'est l'équipe de vétérans c'est l'équipe de vétérans. Non, la liste. Autant on a vétéran c'est quoi ça ramène il fait mbakala so ba pese ka moi les douceurs linga sala makambo elege na muto ele bisa banzi le soleil à sala c'est là ça indéni mais moi je pense que faire album d'ailleurs moko banzembo eza aye de beta donc en tout cas courage ba gola tout passe la promotion album na bango toujours la musique eza na de c'est la petite matière pour la matière qui est pour ya opana ero ane donc pour faire musique tout beta tout yo quand même on va déjà qui quand yo en tout cas quand yo et mais qui quand yo ke banzembo moya bongo po eza na bango moko ba wario ba onyo koma que musique sur les habitudes et quand ina bango mongo kikangiyo na to to biso na on va la plateforme on va dire boyaki oyo kango et là on se dit que mon frère a trouvé une visite ouais donc en tout cas courage boy bonne chance na Dynastie voilà tout ça na tout cas net mais sauf que ba net na biso ndeko malwa fala za fils na makambo na ko le beleli wario ko ma wario ko so le bela beta 3 arena donc ça la chiche donc le fils ba lo ba kuna eza la te ko ma yo ko ma wario alors ma rapport pour ya pena na moti mabena ko ma pop na ngate pona jomo afanya kwa o la wario non ça non l'aime tout non peut ba